C'est la différence du monde médiatique. C'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jimidor, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jimidor, la chaîne par excellence. Ngapena edingwe motolangenye na kopesa na ngai personnam te. Donc na kopesa personnam te parce qu'il y a pesa ba ama batu kimia te. A pesa mabota batu kimia te. Pourquoi muto anyokoli ba via batu bino bo vanda bondo ba ne personnam. Pona nga papa edingwe. Oda personnam te. Na kopesa jamais personnam. Oza na kimoli moni ko na kimia te. Moni mo na fa yenga batu tu oyo boma. Batu tu oyo bebisa ba vina bango ba kolando tina suka. Lelo to ba likamba ba kuluna edingwa sana kati. Edingwa la kisa batu nde ba popanzaka mutu libu mukomela mutu michopo. Edingwa la kisa batu nde ba kataka mutu kingo. Mais biso tom to vana banda ko okele ko landa ba kati on a te kati. Ayena ceinture. Mais ezaki sorcellerie à personne mesdames et messieurs. Oté edingwe motolangenge il était malade par problème ce qui a baran eza ba retenir eza mitsopo ya bato ya mela eza ba mitsopo bato ya mela et comme temps ya nyoso eza na temps likambo nyoso eza na ngonga pesa na temps nango yo ka temps mela mitsopo bato na bavandaki banotala yo ko raisonner te ozonga tana nenga mwana muke ko raisonner te o mona ko kena kenene libele pena edingo ko zonga te yo bebe no te beba lapide e medingo te beba lapide Kari Mokonzi okufeli mobali papa edingwe moto na ngenge mes condoléances donc Kari Mokonzi courage kaka ezanzela na biso nyonso tout yende apesa que pena ba chance wana peut-être okutana pa VIP obota biso bébé Arieta. Salut cher fidèle tournombo te bandeko balandi ba pesa toujours confiance et pas à la Rose carte pilar le big 2 heures de la presse autrement dit koko na bango nyonso toujours na émission na bino obolingaka les œuvres. Merci mingi na bandeko nyonso tout oyo ba soutenir nga de près comme de loin na ba conseil merci mingi sans oublier papa Honoré Mwanza passeport rouge. Babi mikolo code des eaux et la netika na mbula donc code des eaux en tout cas papa kangana no robinet wana kangana no mai wana tika obima po trop c'est trop merci vraiment na ba code de papa Honoré Mwanza et merci encore le Dieu tout puissant toujours nous sommes là et pourquoi pas à mon boss de on dirait que Suisse babi bambote belé famille nzinga mobimba mama bitanzinga mama de moment babi maman peut sa reléguer pas ya bana maman so la mana bana kitoko ye bena maman mora boya na nyumbo merci na bande konyo surtout oyo bazala na Caterpillar de loin et de près les veuves des Caterpillar de la presse merci na bino surtout merci na boss Dieu les machins nzambe babo séjour à toi na Paris avec toute la famille Babo séjour na bino la France et là je vois directement papa Guilhem Mutonga babi yende maloba mokonditi yepena soka lobby c'est yango ne moronza lobby de papa Guilhem bambo tebele biskozali et pourquoi pas secrétaire principal privé autrement dit Madrina de moi Madrina de Louche Isabelle Caroline Andrea 2 fois mère. Donc merci à Bandeko surtout les lots comme d'habitude Caterpillar ben nabino 2025 nouveau départ donc nouveau départ nouveau masolo exika Caterpillar elle une stratégie sous 2025 trop d'analyse babi la côté nous oblige toujours la côté nous oblige qu'ils sont to kota pour Caterpillar kota et pourquoi pas abaranga toujours Kofi Dangola
Moke Show. On a plusieurs collègues dans ya catch. Donc, Caterpillar a fait Bino, vous allez jamais décis. Je suis là pour envoyer les Bino, analyse, ya kitoko. Merci, Nabatnyo, Toto, soutenir la concert, on a peut-être qui dans les 12. Donc, merci, Nabino, surtout, on va soutenir de loin et de près. Merci vraiment, et les cas qui tellement kitoko. Les Caterpillar a une analyse, actualité, oh, ils ont régné monde entier, oh, ils ont tant les ont circulé par-ci, par-là. Analyse les belles au solo là vraiment Nabino comme d'habitude comme d'hab parce que Caterpillar là la ranaete tu auras toujours wana ko luka kota to pesa bino ba masolo ya kitoko pe actualité ya kitoko lelo teli masolo ya papa na biso Edingwe moto na ngenge ngana pesa personnalité ngapena Edingwe moto na ngenge na ko pesa na ngai personnalité. Dans la PC personnalité parce qu'il y a pesa ba ama batu kimiate a pesa ma bota batu kimiate je sais pas nous les Congolais tous biso africains soto ba maramoto sala ba tout auto to ba rati mesdames et messieurs tous nous image nanu ya Edingwe moto na ngenge ndinga mela papa o michopo si lelo moto michopo ya eba na nzela kindate famille na eba lela rapeti lelo ba olela. Est-ce que vous combien de personnes au bas de Sengo ya liwa Edingwe mais bino bo okela ma personne mutsoka kufi bolo barama bena été non atoma Caterpillar na ya rapena na vérité en face ceux qui vont me tenir na rigueur nga pena sopela rando mai rando kola Caterpillar aza bongo sopela rando mai rando koto kolisa karam Edingwe moto na ngenge modèle à l'elisa batu modèle à l'elisa mabota ya batu ba vie à combien de personnes ont Edingwe nyokoli lelo toto ba likamba ba kuluna Edingwe za na kati Edingwe la kisa batu nde ba popanzaka mutu libu mukomela mutu michopo Edingwe la kisa batu nde ba kataka mutu kingo. Mais biso tom to va na banda ko okele ko landa ba kati on a des kati ayena ceinture mais eza qui sorcellerie à personne mesdames et messieurs. Pourquoi muto anyokoli ba via batu bino bo vanda bondo ba ne personnam pona nga papa Edingwe oda personnam te na ko peso jamais personnam ko za na molimo ne ko za na kimia te molimo na fa yenga batu tu oyo boma batu tu oyo bebisa ba vina bango ba kolando tina suka yo ko za personnam te lelo ba communauté akendaki na Maroc pour na maladie o même mboko ke kufa ko fena kishasati falo ko fena kishasati na ba dernière minute no communauté ba ko mono mutu malamu o ko mokota na ba théâtre bo sa ba théâtre na muyombe gauche o sa la théâtre koto o ko malora yo zaki non tu o zaki o skalo jamais za mutu malamu pas battu o skalo za jamais gentil o za ka jamais pourquoi nga na sengelo pe pourquoi nga na sengelo kimia na molimo na yo pourquoi nga na sengelo sengo na liwa na yo kende ngo kebongo opema na kimia okopema kana kimia te Edingwe moto na ngenge bana matete na lo j'ai dit et je répète Edingwe moto na ngenge akopema kana kimia te aussi longtemps batuna e combien de missions leka batuna e muto ya mela mitsopo wana. Entre nous devenons en régie, donc bala c'est une image wana ya Edingwe moto na ngenge lolenge ni yo amelaki moto papa wana topende ko wana michopo. Regardez un peu et bon tozonga tomeka ko partager na bandeko ya émission ya les œuvres et les abonnés na biso ya Jebinor TV. Totana no image pour. Merci. Kinshasa ya ngoye. Ça c'est la style congolais. Ezalate. Balobi. Lelo. Oya boy kimia. Alingi Kongote. Toi, on a joué déjà 6 minutes, il reste 4 minutes. Mama Michopo. 5, 4, 5,
Vraiment, mesdames et messieurs. Vraiment, 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 je sais pas. Est-ce que Total yango bien? Est-ce que Total yango bien? So boye bisanga ke zaki kat. Boye langa ka image ya mutu wana kasi. Boye langa mutu ngo aya na TV ne bo metana ko ya na batu. Ba ko démentir. Aya ko démentir que non, ezaki ngayo na tana nga vivant et là ka mise en scène. Ba la bisoyi. Boye la bisoyi aya wana TV ya ko démentir que za lokuta. Parce que si les famille mutuana ba luka ke dingo, ba luka dingo ba na façon tout. Est-ce que lui comme bon petit maboko ya ndeko na bango akenda ka boye. Le dingo pas koufi. Oté et dingo moto na ngenge, il était malade, pas problème ce qui a baran, ba eza ba retenir les amis tsopo ya bato ya mela. Eza ba mi tsopo bato ya mela et comme il temps, ya nyo ça na temps. Likambo nyoto na ngonga pesa temps nango. Yo ka temps mela mi tsopo bato bato na ba vanda ki ba notala yo. Ma famille on va bâtir le temps. Toutes choses à son temps. Encore réunion non lelo, o réunion sali combo balu kyo ke. Ya muta sila te zara nzambe. Mutu pas changer te zara nzambe. Et nous on la kisi ba jeune ba garçon belé ne ba simba kisi. O be si ba vie ba garçon belé. Il comprend na bana basi. Il comprend na bana basi yo bébé si ba vie na bango. Oye on détruire ba vie na bango. Kola kisa batundeni batobola mutu libumu. Kola kisa batundeni bakata mutu kingo. Ola sabilo kona na TV. Je sais pas gouvernement congolais le lo bo courage o kanga mutu to kayembi mifka likolo na cadre sentiment bokangiye. Bonje mona za bêtise. Didi mombosha ya yebi nje muna ebo kangiye. So bato oyo edingo manda omela batu mitsopo. Bo kangaka edingo te pona nini. Bato edingo azaki penako ayi azu ya fungo imoto libumu meli mitsopo amutu. Akena poto kuna bake bunda kat. Nyonso tu wala ba spectacle bano salana. Bano mona ngo bie pona la sabana mike dake éducation pona bana mike. Gouvernement congolais. Et là que c'est ngoto là que éducation mo bien ou là que bana mike batali bana mike ba sepe nango et le va pratiquer ngo est-ce que boyebi elo ninyo edingo lo alona na mitwa bana boyebi lo ko ninyo edingo alona na bana matete boyebi lo ko ninyo edingo alona na monde entier les autres comme la génération kuluna à l'époque kuluna les arabes étaient à l'époque kuluna les arabes étaient. Est-ce que vous avez dit que vous avez la carte à ma tête? Chaque bail, chaque carton est dit que vous avez dit que vous avez dit c'est moi qui ai dit que vous avez carte. C'est moi qui ai dit que vous avez carte. Est-ce que tu es bien? Mais tu as toujours applaudi. Applaudissez. Mais vous voyez, vous avez salam. Lelo, et dit que vous avez fait personne, vous avez boma. Pourquoi ton PC personnel a mérité à monter et dit a mérité qu'on a la personnel et dit on ne mérite même pas qu'on paie ça y personnel. Il y a un retour interdit au pays. Il y a un retour interdit même il n'a pas dans descendant na o ya tika zo bazara na Angola tout. Retour interdit. Mais bon, tellement il liwa weni ngone ngake kufela. Moi pas ngake kufela Maroc. Aka kufela Maroc. Est-ce que la Congo ba peut-être été. Ba médecin ba na Congo. O ba go traiter que ne ba kosi barré wana. Tozo sambela nzambe pe. Maman, je sais pas ndeko maman ndeko papa ndeko dingwe.
yo ozalaki nini hôpital ya nzamba za juste ata bozotambusa basango edingo akufi edingo ye akufi te ya beta loboko kasaka ozala libanga nzamba za juste mabe oyo asala. Combien de personnes edingo aboma? Combien de personnes edingo anyokola basi? On a dans le bakaka edingo retour interdit au pays, surtout na Congo. Surtout na Congo, et dit retour interdit, allez sans retour. Qu'on raisonne te ozo ngata na mwana muke, qu'on raisonne te. O mona ko kena kende no libele pena et dit ko zonga te. Yo bébé no de bébé lapidé. Et mais nous de bébé lapidé. Hein? Pour moi, non, tu vas te bon, et dit ouais, avec bien, papa moko bien, papa moko gentil. Bien sûr, voyons, mon salaire, moi, il y a quelqu'un qui en mélange, il chope pas battre. Il y a un bon marabat, il y a un yokola bavia battre. Bakat américain, total, bakat américain. Kat américain, dans la pratique, jamais on a kat américain, total, ba Shawn Michaels, ba John Cena, ba Undertaker. Bango ozo bako dane pe muta koti na kata cercle ba bimisi me okomona te afongola mutu michopo boya mela mutu michopo en plein air et ça maté mais biso na Congo autorisé biloko ndima l'état congolais et ben maya dit et c'est ben ya ko lapider retour interdit au pays yo ben moni ripera ba koma na retour aller sans retour même ta famille la même sans retour. Oyo sali yango foot pe oko foot tango sko boya bisanga dinga ninga ko akufi bongo bino bobato edinga koma ki moto na nzamba ko be ko sambela andimela ki akena ka kamba no ninga kufi bongo ba pasteur ba prophète mo sunga na place o ko bino pe ko mala mno ndemo po edinga ba lo ba bona o kena ko ba ki se pa na it e bima rapeti sko boya bisanga ninga edinga kufi a ok lola to ke li felo po bino ne ba rapeti to ba explication ma bien. Biso de bateli fait les arabes les arawapi popo na ngana ebike li lola ya mutu li fait la mutu to mokili so ki suka ya mokili ezaka mutu akufi ye di wenenga kufi bongo akokende wapi boye na ngaka réponse fika edingo to ke dingo dai pena mutu malamu mutu nzamba yeba kana ko fuka maobela nzambe bitumana no kunana nenga nzambe boye na ngai okay wapi bona ebi na Congo ya koninga na gouvernement congolais a telemi notre président Fatih Béton papa n'a bien osé nous dire tout fou nous telemi déjà encore poser ça linga ba voyage au telemi déjà wano linko yeba te d'autres na des organisation bon organiser edingwe afali mingi yeti fuka ngo luko bo bisele monument potina onde na mone makambo ngeke na Congo bo sele monument. Si nous avons un kendele na Congo et dit on va faire les monuments parce que monument on mérite par rapport à quoi? On mérite nini pour na ozala et kozala bien tout mais je sais pas hein? Gouvernement congolais je sais pas il y a quoi mesdames et messieurs il y a quoi todo là pourquoi toi belo to sate pour nini toi belo to sate. Donc il ne compte pas passer un problème, tu ne compte pas catcher un problème. Alors quand la minute na ya mbelo catcher sur ba catcher ba dara pena ya dingo ba dara kata mboko. Baba bunda pena ya dingo. Kala te boya mbongo na bongo to me ka ko développer pena bango na nubié. Peut-être bango ba ko expliquer biso pena plateau ba ya bisanga. So ke ya dingo nenga kufi bongo. A okene lola te dingo ke li fere. Po dingo nyoko ba te beli. Ba famille oyo ngana bengi kaka. Allô. Tous les familles oyo edingwa nyoko la ba parents na bango. Muto edingwa melaka bitsopo famille mo so boyo kanga boyi ya bo takelinga bango. Bon comme c'est na vidéo on a famille edingwe. Que na lobby Caterpillar a lobby edingwe rentrer interdit au pays. Nenga ke bongo a raisonner ko zonga tata na nenga bongo na muki. Nenga ke bongo azana ye repose en PT, que son âme repose en PT. Bon, comme on a edingwe, que son âme repose en désordre. Edingwe motonangenge, que son âme repose en désordre, pas en paix. Ya muta pété, à ce qu'on muta pété. Vous-même, le théâtre, nous sommes désordre.
Bon, théâtre, ça n'est pas mieux, mais ça n'est théâtre malade. À ça, on va pas regarder des autres, on va regarder. À ça, on bien. En tout cas, mesdames et messieurs, je suis contre tout le monde au bas dans la TV. Bon, le baraque, et dingwe, il était bon, et papa moko bien. En tout cas, Karim Mokonzi, mes condoléances. Bon, le bakaka. Bon, ils en ont kabari, mais je sais pas, pour m'appeler dans le baka potoyoki, hein. Karim Mokonzi, okufeli mobali, papa et dingwe motonangenge, mes condoléances. Donc, Karim Mokonzi, courage kaka. Et dans la bisogno surtout yende a pensé que pena ba chance on a peut-être au kutana pas vipé au bota la biso bébé Arieta. Donc Karim Mokonzi ba courage penje belé donc yango kaka Karim Mokonzi na zangi mingi olobano debi que to ça peut ka matangati to ça ka matanga tous les chinois na ba chinoises tout to se préparer to feli papi to feli papi papa et dingo moto na ngenge parce que na mona pena ba noir wana car o la kesi pena ma parce oyebi et dans la tenue mususu ke na okelela ngo mutu tenue tout ça signifie tenue tout la tala matanga to la tala libela mato ate kola tala kati kola tina sentiment ba mona na lati na lelier na noir na lelier non tenue tout et dans la signifie teni nyonso elakisa moto azalaki nani moto tsozo lele oleli na noir azalaki nani parce que tso leli na noir wana ça veut dire que tina kati noza le noir passe mwindo wana ekoti tina motema wana donc azalaki très cher pour na yo donc mes condoléances à Karim Mokonzi la baronne au tu peux perdre moko ya ba chéri na yo moko ya ba copain parce qu'avant papa evi ya zalaki déjà bozalaki na Congo tina ndongo kendaki poto mes condoléances ba courage ka ebele donc yangwana oyo na opesa na ngambu ya ba chinois to na ngambu ya Karim Mokonzi donc de la part des Caterpillar donc na pesi yo ba mes condoléances ka ba courage ebele famille a aidé na opesa bino ba mes condoléances te na pesi no ba courage te ba mal à l'aise ebele po boko lala ba pongi te po yedi aso yenga kaka molimo ne pe mana kimia famille a aidé ba bo pe mate na pesi no likambo su na ye na ngo ya femme Tamar ne masikatenda. Si je me souviens, dans l'an 2005 ou 4, 2005 ou 4 comme ça. Tant que papa Sikatenda Koufaka, quand il y a présenté Bissonio surtout Neymar, tout le monde va dire qu'il y a des gens qui Neymar. Il y a des gens qui critiquent qui Neymar Sikatenda. Bah te belé va critiquer qui mon homme mouké, à côté de l'église nini, mon homme mouké et patati. Mais depuis l'an 2004-5 ils sont en boss sanaté depuis ma date wana si lelo ndenge to mona bolumbu ya pasteur Mike Kalambai ndenge to moni bolumbu ya ba pasteur kili natanga ba komo to parce que je suis pas là pour na pesa ba tor na ba pasteur ba on sa ba vie na ba ndenge to moni bolumbu ya pasteur ya prophète Timothée na ngaba mobile affaire Plamedi ndenge to moni ba bolumbu to moni wana jusque là Nema Sikatenda bolumbu na ene bimate parce que toi papa ça peut pouvoir être pasteur to ko kuma litonga avec peut marier mais ce que yo muto loba non ba vidéo bimi ba vidéo circuler muto loba comme ça clair si omoni yango Marie Misamu que ton homme répond à payer peut-être t'as même ton vivre na payer Marie Misamu, c'est là qui Marie Misamu à ta place là, tangu Nema ebsa ki Nema Sikatenda ebsa ki yakato sambla poto longo l'esprit ona muza matalisi. Marie Misamu nga fukama. Marie Misamu nga fukama. Ko fuka ko to ko ya pembe ya mosali nda muto abadi bonzamba va yo. Femme Tamar. Abadi bonzamba va yo. Tango ya bazo sela nzambe peut-être yo zaino na bondumba. Tango ya bazo sela nzambe peut-être yo zaino na nzela kimbeya. Tango ya bazo sela nzambe peut-être yo zaino na violo na mbalo na kata baba parce que mbalo na mama na kuite. Mama na kuite. Surtout ce temps wana.
Mouto peut faire un message. Oh, où t'es pas en colo. Message est vrai. Au minimiser. Non, je ne suis pas venu ici pour ma profession. On peut s'atteindre concert. Moi, je ne concert mon bébé. Moni. Or que ce que salaki, avec tout l'amour, humilité presque pas de la gloire. Binomo bote ya bato komi kiti ça. Mais yo mo koza komi kiti, ça te devant moto à la supérieure na yo. Hein, femme Tamar. Yo kato fallait boire que ndo komi meilleur. Oye na banze muno abiso tout olingi yango to sepeli nango parce que ya na banze muno ya bien té. To minimiser kango tango moni moyen to moni ke nzembo ndenge ki batengaka en tout cas na changer ce que la télé au côté biso bazamba. To ndimi yo to yambi parole mais ka yo moko lisusu. Ka yo moko lisusu o bebisi. Oyo ta exception taille na yo. Oyo ta service ndenge yo za mère et en plus ça la mobali na nga moko kutu na na confiance na yete. Soit disant pasteur maman Tamar. Soit disant maman pasteur. Ote abisoni. O lo bela bisoni par là. Par là même on no bisoni ote abisoni parce que to comprendre yote. O mane mos bindi. Moi, je commence à live. Donc, mouke live, mouke pelisi live, mouke pelisi live. Mobali na, elonga na oloba, mobali ya femme Tamar. Tika kolanda landa femme Tamar na sima. Femme Tamar a un concert, yo du téléphone na sinapé. Non. Non, oko salamote. Oko salamote. Il a fallu tikane batunde fo basala ba sinape bino yoko sinape te. O sango papa ani. Femme Tamar mais quand on éliminer mobile non nze non va dans la confiance nete toyoka ki. Et dans ma toyeti. Même ton mari là tu as pas confiance en lui. Toyoka comme ça ma toy. Mais quand on éliminer so ba bengisio production to nini. Aye ma répéter mbal nao. Ah, c'est tika à la prophète, à la tika une église. Bon, le temps le roi ça qui a même endé. Je te dis maman lombongo. Abana kana pas Christian bazo ki deba kitama matana pas Christian. Tanga comprendre que ma bemo rezo comme na comme pas Christian piu akati. Yo kata na ote. Une femme Tamar. Oko kata tena mbano mona teke et comme ngoro mbano na sete po eloko etele mission penda o mataba live on no répondre batu tango yoka ke babi mbano na sete. Et puis sur ma pala au pelu. Au lisu ko yeba et femme Tamar. Ya quoi? Silama ko ma chérie. Silama. Send down. So ibo ba na nge send it down. Obo loba wana na nge send it down. So bien le lobby on besoin le bien on bien travailler boyer mais zo no kiti femme ezani pe ki sa mbali na yo avant tinya atika via matalana so ala prophète a pasteur atika via matalana femme Tamar. OK donc na lisolo susi yabe débat yabe na Karine Mokonzi. Tout le monde, vous êtes là pour condamner Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a mal réagi. Karine Mokonzi a saliboye. Karine Mokonzi a dofinga yabe à la kisa mwana. Il y a à la kisa 9 mois. Mesdames et messieurs. Pourquoi Bozwinga kolanda? Parce que Caterpillar mwana tina mpona balikambu. Tona yana likambu devant bateau. Na to rapena likambu wana non analyser ngo na continue na analyse na juina no na ke tina fois likambu balikambu ba déplacer. Ya bem to bande mabe. Ya bem jo finga anjo le bela Karine, zo banjo finga Karine. Boza ki ona pona me botikala ko répondre te. Botikala ko répondre te pona ngo. Yé moka komi des boy na Saratolo.
Et ben na pas Saratola na Karine donc Saratola la kisi ba bijou na ya zanango na ba peruka na et comme il tour à Karine o Karine on mi la kisa mais ba on babandaka Karine mokonzi azotala lokwa nani o so ka répliquer parce qu'il y a le bila kisa nga ba o ya talika na mbongo te adaye na mapangu te o ya na sebuko lupangu te ala kisi mo na 9 mois c'est ma 9 mois où est le mal ma benino Karine mokonzi asalia Nzanu pesa bana oui. Et là que prudence na ye mo te faire perdre ça que moi na ye. Parce que ce que qui prudent, to prudente à na perdre te. Ya mo la comme star. Ya be bongi c'est lobeli. Moi baba bleu ko za nango na nini wana o za nango soko sala vidéo puis ça ko ba conseil. Ngana ka teka ngo vona pe na live. Oh le boko démarrer pena Karim Mokonzi Karim Mokonzi dans un espace T mais je vais vraiment beaucoup pleurer d'elle au coquille Karim Mokonzi TAB au coquille Karim Mokonzi T et c'est un rapasi donc tiktokers tout bon ça vraiment place parce que et ça vraiment moi pas super mawa li kambo yo ezo ke ngamba ba tiktokers na ba tiktokers donc mingi daki analyse la biso ya lelo ko solo là par rapport à makambo actualité nous oblige o ezo le kalagati ya monde entier to pe na monde la biso donc mes condoléances à toute la famille ya nani o ya vie na biso et du moto la ngingé mes condoléances à bakatière nyonso tout mais que son âme repose en désordre donc âme na yo que plus jamais ko reposer en paix. Ton âme là même et reposer jamais en paix, en désordre toujours. Parce que vous méritez na yo, cause à la en paix. Donc, merci à de connaître surtout, au bala qui fonctionne avec ce mot pour n'allélo, analyse la biso allélo vraiment, pour n'allélo, tosuki awa. Merci à votre surtout, oyo, ba kana émission la biso, et surtout, mimi na ba boni nanga, nebi ke bat wole la trop, quand tu pla ba émission wende, non, ba émission wende, ils ont déjà. Ils ont déjà Kalaming bientôt là bon déjà où il y a Ojaenda le bana Ojaenda va se préparer 4 plats kalaté à oko na mabele na zoya déjà on a bana Ojaenda va les trop il a qui fait tout en décembre mais contre temps ka bo comprendre vraiment ningi kindara donc bana Ojaenda va se préparer kalaté 4 plats à kokoya na wende ya Ojaenda donc merci bana San Paulo pe bozo c'est la caterpillar kalaté to kokoya parce que toza wana pona bino to sara kara poto c'est besabino rien que maramsusu merci na Sika Pro Production Sika Production donc maison Sika Production en collaboration na Gemidor TV et surtout avec notre boss Deon Zinga donc maison Sika Production aux jeunes talents aux a pour ça va produire yo aux artistes musiciens comédiens en tout cas contactez Gemidor TV toko en collaboration na Sika Production toko pesa yo toko se pesa yo toko produire yo comme d'hab et merci na mami Tona et pourquoi pas maman bienvenue d'Acosta bateau parce que na vraiment émission à Caterpillar donc merci na ba conseil na bino merci na ba soutien la bino et ça la rama vraiment kitoko pe elengi merci na ba tunyo soto ba na Caterpillar merci na Feza Baltazar Feza Putu Baltazar vous pouvez bapi donc yango yo et pourquoi pas boss pilelo boss du moment donc il y a d'année boss déjà donc à ça rendre ma moi et comme ça on a bien héros dans l'ombre et merci les étoiles tout les étoiles d'Angola les étoiles et là je vois directement Yannick iPhone vice-présidente Yannick iPhone bino bolinga bongo Yannick iPhone donc na moni sous vous êtes tellement belé mais merci encore Nzombi Tota merci encore à mon église qui me soutient aussi mon pasteur mon père spirituel que j'aime bien Trésor Panda, parce que Trésor Panda, mon papa que j'aime bien, que j'adore, Bachali, Shkapozali, oh, comment c'était na Caterpillar, na ma bonne délit, oh, mon Caterpillar, boye, donc, y'a ta kobitumbe, gauche et droite,
toujours dans ma colo. Donc, merci mon papa, et pourquoi pas, encore mon pasteur Roger Mosengo. Donc, merci encore. Nous surtout, bana nouvelle alliance Mobimba. Mambote na bino. Bana kabinda. Bo se préparer. Kalate caterpillar azo kwa na kabinda. Kalate caterpillar azo na kabinda. Donc, bo se préparer. Ba wenza kabasango, ba wenza San Pedro. Caterpillar azo na kabinda. Ba émission. Les œuvres, les gens partout. J'ai mis donc pesa na partout. Donc, Toroya Besusu, na kabinda, toko sepela na bino, et longo. Donc, bana kabinda. Aussi préparé Simon Loua wana kati kabinda Movicel donc ya yangoyo donc ça tellement belé bana kabinda Mobimba ya bino yangoyo Karine Makese Mayindu motema ya docteur Mike Mayindu donc ya bino yangoyo Maimona tout ya bino yangoyo clinique Maimona et là je vais directement famille biologique famille Kasongo je vous aime tellement. Mon papa connaît Kasongo André qui est ça donc il va voter belé puisque vous allez mon papa tu es toujours dans mon cœur bonne année à toi merci na bande connu surtout oyo baza nanga elongo et pourquoi pas mes enfants que j'en bien des fois mère c'est pas facile hein marambango de yango bazo pesa ka travail être maman c'est pas facile donc merci à mes enfants bato ba bengisanga vraiment maman OK naza la maman lelo donc je vous aime bien merci à mon petit frère chéri nice il a bien quand même prophète nice on appelle mon salle mon petit frère chéri donc il penanga la benga papa pour yenda soutenara pena moi mingi nandenga ba prière nandenga robattre là vraiment donc merci à mon petit frère donc je t'aime tellement continuez quand nzela nzambo zo salila les fouti ezaya makasi kolanda na pasteur Timothée te kolanda na yo pe ya Denis Lecité en tout cas zalaka na nzela oza toujours kasi ya makolo ya pasteur Trésor Panda toujours et ça tout ça elongo merci la bande konyo surtout Toti Kali Bongo pour la prochaine émission tozala na bino na mote bino déjà no ya bébé ba quartier to solana bango na ya dinenga kebo yedi akokote la biso lola to yedi ako kende li felo merci à la prochaine. C'est la différence du monde médiatique. J'aime dans ces meilleures chaînes numériques de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez un billet, la vie change.